Très chers internautes, bienvenue dans votre site obongaramingicleboa.com. Vraiment grand merci à vous tous, Obongara, votre humble journaliste, Nakomo Yabel d'AVC, qui est la spéciale pour la Bidonion Obongara, Obongara site, Nabino, et ça, toujours Moussala. Oui, mais toujours Mamba bien, actualité, politique, sport. Que côté Mambanzambe, donc nous on est là toujours pour actualité. Donc voilà, vraiment grand merci comme ça, comme ça de la nation, l'homme invisible. Je pense comme ça, Papi Gen, Pichou Mangaya, donc Binonion sur l'Arabie, France, États-Unis, Canada, Suède. Confiance pour ça la biso et puis suggestion remarque conseil na bino est toujours le bienvenu parce que dans on ça la keto bongisa na profiter mon appel s'appelle mbote na Freddy Akimbe babi elongi ya basi ndoto ya mibale et puis Herman Empore qui est derrière la caméra pourquoi pas aussi à Matika Songo, donc à toute la grande équipe il y a cleboa.com vraiment dans les labino ya des gars les lots bolo bakidia bo pambwami bolo ba bo pambwami Soraya Koklo depuis France au Landanga il ba amen au pambo pourquoi parce que le lot de no moko ya la servante de Dieu bon ça appelle Moussala à Makassi na ville province ya Kinshasa là fidèles internautes de cleboa.com tout ça déjà en a maman je crois qu'il Soraya Kokolo et jeune fille moi Lela Marbanzambe ndenge mo saranaté le lot aux sous bénédicte amen eskozali depuis France bonjour maman. Bonjour bonne santé. Santé ça bien Angola Nzambe. Charité paix ça va. Non, la charité est en bonne santé. Merci tout ça maman Alphonsine Matuzo là on essaie de annonce à servante de Dieu. Alors c'est la Nzambe vraiment ma casse à la ville province à Kinshasa. Nzambe a ça il a que mingi na do ya prophétie na côté ya Brolandaye broza vraiment dessus je vous assure déjà vous appétez parce que ma pambolé Zali, voilà, maman Azali bongo visionnaire et église la charité, je m'ai eu peine, et ça passe maintenant au bonga, et puis au comika au kiti na station, première station où tu côté cité vers première station quand on quitte, au tourner à ma station Rachel, côté on se tourne à la charité, bâtiment se bailler, ça passe au bonga, donc voilà, maman, tu es bâtiment se bailler à travers le monde, maman Alphonsine, abandonne dengenini. Abandande ni po lelo akoma musali ya Nzambe ata na mukuse kaka pona bato nyonso bandaka mal Alphonsine déjà na babeti pe suli bakuli lelo olanda yo bayeba. C'est vrai nde bato yebisa bino kombo nanga mama Alphonsine Matuzola mwasi ya bomwana ya mobali ya bomwana Jean-Pierre Matuzola. Mama Alphonsine Matuzola ayamba Yesu na chambre na ya coucher. Nakutana na mutu te ya te yanga lelo Nzambe. Mais nakutana na Nzambe moko abenganga et tango Nzambe wana abengakanga nazalaka na 9 ans et nakutana kana ye ezalaka na ba 13h30 nabosanaka yango te ezalaka na 1977. Maman c'est très fort maman abina j'ai 9 ans vraiment et là que c'est que musalo eza abengama parce que l'autre monde a fait belé hein on n'est pas là pour critiquer tous en sous bateau mais par rapport à notre monde les lots ils ont place mais maman on comprend que ça appelle vraiment divin mais que les lots moutinho sont comme le carana ba au babo tamikolo on ne juge pas mais ils ont au toujours monde toujours observé toujours remarqué voilà maman maman ça mariée maman ça célibataire toye bakaka attends na yeba bato ba Hollanda biso ba yeba maman ça célibataire to maman ça mariée. Maman Alphonsine naza mariée. Et pas ya mobali ya bomwana on a bengi Jean-Pierre Matuzola. Maman na musala Nzambe na libala mama kabula ndeni poto yebi musala wana to yebi comment parce que biso to ba ndimi hein to yebi mo ba caprice na so makam na biso parce que yebi mwasi bodoza mwasi mobali comment on sala ko gérer na biso bandimi ba problème na biso ba caprice na biso mikakatano nyonso wana et puis na foyer na yo maman sala ka comment nanga koyebisa bana Nzambe boye nakata musala Nzambe naza servant de Dieu na libala naza mwasi ya libala et kosala mwasi ya libala elongoni ngai te kosala mwana Nzambe pour différence ezali entre kosala mosali ya Nzambe na mwana Nzambe soki na kotinelanga Nzambe naza mosali ya Nzambe pe mwana Nzambe et na libala nanga nazali mwasi ya libala pe mwana Nzambe.
profiter comme ça, on appelle ça bonjour, celui qu'on appelle Vincent depuis Bruxelles, mon grand frère. Merci Nayo, puis pourquoi pas à Evra Bisango, mille fois boss, Bambote na Willy Botela, un canemi, iso na iso, na peso pe mbote depuis Suède, Skoza Olanda biso, continuer à la fidélité, on a na clé boa, donc mon yebi, merci Nzama Pambola. Maman tout zongeli ministère à maman ils a prophétie. Mais les autres monde na l'église mususu mabon de komi okende bembo po ngana yaka ngana papa maman batika 50 francs ni diffonder à la place musu leki pesa na boye po le kana po mona musala nzambe faut pesa mbongo mais maman ça la ngo gratuitement yekara boye offrande volontaire soko lingi c'est pas obligatoire soko lingi opesi soko lingi pété c'était ka ke yokutena nzambe wa komonisa ba pesi pour quand ba prière tu respectes tu verras la main de Dieu parce que maman ils nini maman ça par rapport à oh ndé ba comme si musala ngo po au mona musala nzambe faut pesa offrande ba o 4 pe na montant mais pas mal foncine à ça la ngote et là on dit maman comment koloba parce que ezaka tout na o euti vraiment ndé na biso ba fidèle na bino toujours remarquer on l'église moi mingi mais pas mal foncine et ça la maraté parce que pour la bateau basala on mal foncine na koloba nini pour que part on dirait tout monde moi ezaka que nzambe to eza musuni po saka ya mbongo to eloko nini. Maman journaliste mutuna naweza munene pe makasi mingi parce que ya solo basakoli bazé belé mais mutuna mutazana lolengi akutana na nzambe lokola ngana na vivate esika ke mutakenda lisakoli basengi mbongo ekozala mwa pasi pona lobela yango mais loko kana yebi bayaka epa musakoli maboko pambate soki nzamba permettre opese mai ekoki nango mais ya kokata montalo kwa na monate ezala mwa pasi pona lobela yango ezali nga nazebisa yo même baobwana ndaso bayebi ke ezali bakataka bazali vraiment otanga kombo c'est pas bien on a peu respect na bango donc voilà maman yo bakoloba en prédication par rapport à bato nyonso baolanda biso travail le monde baza na posa Christ bamoi mama Alphonsine bayoka ye lisusu parce que na nzela na yo obi ke nzambe ambe bon mpe makambo ebele ya bien nangi nayebisa bango Yesu alingaka bango bisika bazali bami bongisa pona kokutana na Yesu pamba te Jésus Christ vient bientôt nyonso koko komela yo oyo nyonso koko mona eza fin du monde te surtout bandeko bozola nanga na mboka bapaya eza na ba oyo bokenda okenda obosa na bisika outa mais kobosa na te ke Jacob akenda ke panoko na ye azwaka pe bozuya ebele mais mukolo moko nzamba yebisaka ye zonga na pays na yo ya naissance nazo yebisa bandeko nyonso bazolandanga place yo komi osokadisa bisika yo uta awa bisika yo uta na yebi te eloko ndako nini koko yamba yo soki po yebi Yesu te nalingi ozonga na kati ya maloba nzambe biloko nyonso tokosala Bible elobi eza vanité oyo nyonso yo kokosala olinga basi na couleur nyonso nakanisi osukisa to contraire aux infections mosozo la nango comme na problème à barre mososo po comme na prostate mais nangala kayoke soki okopesa Yesu bomo ina ona tango oyo nzambo yaza capable ya kolongolo na kata bitumba na kata pasi na kata maladie nangina ibisa yo avomona ndoki na musika zonga uta osala na examen de conscience okokoza la peine ndoki avina ote na itamboli na isaleli na nyonso nazola kayo zonga na kasa mano nzambo Yesu azana posana. OK problème combien de abala ça le temps est déjà de beauté à boti mais pas les oyaté le sala alongole kaboué ça les longs monté à désespoir total ça comme tu n'as point déjà que ami ça la tamade donc au diable peut quand quand on désespoir il va avoir peut-être on a refait sa situation parole maman couper ça bango ba onyo so na problème on va battre quoi faire même tout ce que tu disais ba conseil bango qui panga na yebi maman mo boa sala raboya sala on peut déjà outa ki kudia panga ma ye maramba ngo bete ka sala pe simbi pété azo comme na idem sami boma sala so ki nini on c'est que prophétesse ya nation mon sala ya nzambe nzamba benga on peut ko ma nini Biblia elobi nanga nani angwa kokoloba mabe pe malama uti pa nzambe te eza na makambo esengaka opesa temps epa ya nzambe mais na makambo uti oloba nanga na souligner biloko moko
na domaine na kobota na tu na pe bandeko wana ba musu nzamba pia bango bana bango mo baboya ezana mususu pe akoma komimelela ba pilile et bebisa ba hormone na vie na ye. Est-ce que asi asalela ngo pe repentance na likambo etali libala mutu nyonso te akwa kobala yo azana ba vila eza pe na libala yake bandi na faible commencement. Peut-être nzambe pe abia ke libala mais atala kiango na faible commencement yango wana azuite na ndeko etali musala Bible lobi mutaliaka na mutoki na ye batu mususu na ngina tuna est-ce que place akenda ko sala eza bisika nzambe atangelaki ye parce que eza na mutu mususu pas patron mais ye moko ayebite kaza patron eza na mutu mususu pe nzambe asengi a créer na mayelo yazwi akosala pa batu te mais batu bakosala pa na ye parce que ba projet mususu pe zotula na ndako na kosenga ye atelema nanu abanda nanu kosala eloko moko ya ye moko longo na nzambe nzamba kosunga ye moto oyo pe nzambe abengi ke ba pesa ye musala moko songolo soki na nozuite nazolaka yo na kombo na Yesu nzambo ya sala likolo na se soko tambola kana kobanga nzambe na bitika nzambe nanga alekela yo apesa yo musala parce que Bible bi moto akolia na mutoki na ye pour dire mutoki na yo fe futa yo okendaka quelque part peut-être baloba baloka yo mais nangina biso Bible lobi na Romains chapitre 8 na premier verset elobi condamnation ezalité pona ba oyo bandimeli Jésus Christ ceux qui ont ndimela Yesu Masia yeba ke na kata vi na yo condamnation ezalité. Mama journaliste ko bosana te na biso pe loko moko eloko musupe koko bloquer musala ya mutu parce que ba musu akena na mboka bapaya alia mingi mutoki ya bato mususu mena fraude. Est-ce que ça salela ngo repentance moi si mususu pe atuli lelo alingaki na nu jeunesse na ye alela batata ya bato abebi sape ba mabala ya bato na kolinga mibali ya bato. Est-ce que ça salela ngo repentance et ndeko mususu pe ko bota pe libanda peut-être ndeko bota ki abalite mususu pe za accident mais mususu pe kozanga koyeba soki ezalaki kozanga koyeba epai nazo ebisa ye ayeba ke Yesu alingaka ye eza trop tard te kobota eza synonyme koloba te ko kobala sute non na sina mona sœur na bana 4 abali mariage à voile babali ba honorer na mobali ne bavanda bien alors c'est qu'il y a kutana ke likambo te zaki nango tango et soki eza nango tango yeba ke nzamba kopesa yo mais bandeko bozola na ngana étranger eloko peso détruire bino makasi ya mbongo mabala ya contrat mutu akozala te kazala mobali apesa bolingo bongo azala mobali musu aza pembeni oyo akosalisa ye ndeko ata moko na modèle wana nzamba osepela na ote peut-être oyo pesaka bolingo ye pasaka na mutu apia ka bolingo elone ezolakisa ke oyo pia ka bolingo ya pia ka bolingo wana pesa eloko oyo koko bloquer yo obala te. Mama journaliste ta musoso bosana ke mibali pe ba otula pona mono lobeninga kali kamba basi mais monga oyo bisanga pe kamba mibali te ba otula constance ali moni basi parce que ba on dit ba bala biso ba otula nzo ndeni te eza pe na mobali azoluka mwasi a divorcé 3 4 fois 5 fois wana kotula te ndia bango ba moto pa mona ngo pena mo normal mais ya mwasi ça non non maman tikana lo bano ki eza normal te eza normal te nzamba bi une n'est pas bon que l'homme soit seul abina ko salele être moko semblable pour dire que ezana mobali mususu pe oyo lelo foyer ezana trouble parce que yo po memaka trouble na ba foyer bato tala mabe oyo salaka bana ba cousine na yo bana ya quartier et kokipe ko détruire futur mususu pe tam soso kambongo mais ebebisa une partie ya vie na yo tam sope na domaine na mariage mwana na peut-être kolaka na ndako na bino mais yo komisaka ye mwasi na yo peut-être yango pe l'une de cause et memi pe malédiction na kata vie na yo ezo sala kelelo ozwa mobali o mabe bana na pe bakomo kola sans papa parce que ozana bana 12 mais ozana bango ensemble te mama na mama zana bana na ye pourquoi parce que tamboli na opesa la ki malamu te nazo senga pe na bande ko mibali tika maloba na bino Bible lobi na mingi ya motema nde munoko lobaka ko tika munoko na yo esalisa nzoto no masumu te wana nde vraiment bande ko tozo koya nango makasi je t'aime olingaka te ngako na ba mibali ba renard pa mama parce que soka zui kaka eloko yazo luka je t'aime kufi ben téléphone comme soit éteint soit hors de permettre nabi que émission bande comme ça na étranger ba mabala mingi baby mibali ba muntu ba bomi yango ndeko auti kuna auti Paris auti so na mboka ni na ye alobi aza un problème à divorce na mwasine au moment où eza lokuta or na munoko na biso nde bomo yeso bima na munoko na biso nde kufa ezo bima est-ce que libala bongo ce côté trouble faut à mwasi to pe mobali mutazo luka komitulisa
vraiment la fin parole à soki puis numéro contact na yo pona ba onion soit pour ça yo ko benga yo mso pour la prière bandela ba ma bien ki na musika ya solo mama na kasi na kozala na ba numéro misato ni na kopesa ba numéro naza na 0 99 99 38 539 topé 0 98 98 538 539 Nabi Nazali na 0 98 99 99 38 539 et Nazali P na 0 89 63 61 060 Nazali P na 0 89 63 61 060 soko bengi mama Alphonsine na tango noso yo lingi tokokutana pe tokosungana nzambe nanga apambola bino. Merci maman. Merci maman, nzambe apambola bino nyonso puis avec une attention soutenue vraiment to comme na suka pour la lelo na pesi merci à de la nation l'homme invisible na pesi vraiment papi Gen Mbote Pichu Mangaya depuis Paris na pesi bino tumbote donc grande équipe à cléboa.com je vois Matika Songo, je vois Freddy Akimbe Herman Emporio donc notre professionnel, Nabosante Tracy Mbelenga, encore une fois, félicitations pour la brevet à mérite aux oies qui donc Nzamba Baksa Soumaele pour Nagara Moussala, service Yapia Batunayo. Donc voilà, merci vraiment encore une fois à tous mes fans. Là, je pense certainement Soraya Kokul. Quoi fait amener à Paris, où il y a beau, il y a ce qui est complexe. Donc merci Nabino Nyoso. Vraiment, Tukutani Bongo, très prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Vraiment, Nzamba Pambola.